finga o bandeko na ba o finga basanga na basala structure ko finga ba finga Kagame ba finga na ba Rwandais o ba obundisa bandeko na biso bazo boma mboka na biso basanga na basala structure so mo ministre moko yibi ba komi ko finga ministre wana ce PDG mo a détourné ba komi ko finga PDG wana là c'est mieux vous comprenez que ko vanda boye bovandi ba mama ya mibimba mama Bobila dalaka mama présidente na 27 ans achaka belote mama Olive Lembe mama présidente so na 25 à 26 ans lelo tala ba sero ba ofinga ba na télévision ozo luka solution ya biloko za na nzoto na yo te biloko na nzoto za na désordre ozo luka te o analyser yango te mais o titeme pour insulter ngana baga eloko asuka ngana ko loba non. Saisissons-nous le cœur comme nous nous saisissons les mains pour que le Congo aille de l'avant. MK Mouswahili, Fanny Morenae, Jeannette Malangie, mi pende, nyale, mi pende, imaoleo, yeko kanango, tolo atata na mama, eko kiko kuta na beso kilo langwe ya, bon, tout qui ne peut voter. Ko voter yete voter nde ye. Ko voter oyo te voter nde oyo. Tant on na meeting ke ne go yoka, botonda na meeting. Ba pesi mbongo lia. David Baizi. Kula franga banali pa franga kula franga. Mais kama tuende na maneno ya vote. Apana kitu moya, apana ile voter ile mutu. Puis le cas d'électeur on peut les arafo. Te mais so zaka na cas. Oui, le cas d'électeur on peut sauter ba non ya mutu pour moi na paye mais sur lelo ba non exaté. Par rapport à l'ancien ba adresse exaté, ils déjà qu'est-ce que je peux dire en français donc c'est déjà homoni bango bazo salambias bango na bango basi ba lesbienne bazo salambias bango na bango mibali bazaba pedi. Mais pour que le Congo aille de l'avant. Sauvons le Congo. Sauvons tous et toutes le Congo. Parce que ngana wuti bisenga na vandaki na moineti bana bazo souffrir, de bana bazo tele bazo violer bana, bazo kata batu ba kingo mama na ngai, bazo kata mibali biloko ya mibali, bazo biloko basi balinga bazo longola yango. Mais batu bazo lobela yango te, ba musicien bana kata mboka o bana ba titre ya minene. Balobela yango te mais basali ba discipline ya kofinga X pas vu oh pour na kofinga X c'est la mythomanie là c'est la mythomanie c'est l'idiotisme notoire donc cher ami internet na pesi nombo te bisika bozali boza en direct ya Flermont HD ya Demboy Mwasa Mandefu azala moko en collaboration avec Panza Sango ya Congo ya yimoko président Edino Image président Balion de la presse. Donc, tu vas pas battre, tu as déjà les bossons à la télévision parce que tu as na Oueroloba, tu as na Mupaya. Oueroloba, partager ensemble na bino. Ouerokouta na vidéo pour la première fois, que tu étais vraiment à s'abonner. Quand nous avons salon Mikolo, bo adopter nga bozala de suite. Ouerokouta na vidéo pour la première fois à s'abonner vraiment massivement gratuitement. Donc, merci beaucoup et je vous aime beaucoup. Abonner nanga vraiment, ma fidèle nanga oyo. Balingara Demboemo. Donc, nous avons plateau de boy, nous avons moroté, nous avons tigre lobeso autant. Tout cela n'a dévolé, tout cela n'a carrière naie, et comme il a plutôt azokende wapi, et tout cela n'a vie sociale naie, comment il a vécu prisonnement naie et ni na vivaki na est. Parce que ça n'est belé babete la biso na sola ba est mais vie vraiment vraie vie à est ba ba barangote. Donc, nous partageons vraiment naïe. Donc, si je parle bien ou je communique bien avec mon réalisateur et d'une image, donc, il y a beaucoup de cela déjà. Il y a le bébé, tout tombe le mabo l'écolo, donc, tout est habillé. Donc, voilà, et ça l'a bien vraiment, et d'une image, il y a déjà, il y a le bébé. Tout tombe là, mabo l'écolo et. Oh, yeah. Nana, nini. Wai na balase bango nyonso na se balela sengia malaliko. Oh mino lele yo. PDG Oscar Bokolomba yo awa motema malila na besalon kita e. Wa koti antembe na wera o aya wa gamona o.
Kocha tembe na nyama aya wara mote weza ka kumba vintuni batia tembe bakita talo bayawa bamona o Frank Ilanga Ordre National bayawa Jekingudi la memanga liboso lobeso potai Madembo mwase mandefu yaka lobeso potai Devignon Michopo c'est studio pro de vision lobeso. Donc voilà, merci beaucoup. Et ça bon yalo beso yalo bébé tigre pota babi koko donc il y a déjà sur le terrain donc c'est la première fois to yambaye a lobby déjà mingi mais to kenye na ba voler wana o lobby déjà te pour kenye na voler mususu. Donc merci à toi Lydie Kiazola mutema chivino santé donc ouais voilà. Maman Lydie Kiazola famille Matalatala un moment la famille Matalatala na somona déjà musika kuna pasteur Mathias Matalatala et sans oublier il y a papi Matalatala ba bote vraiment isika ozali yo zape kuna ah ozaka pe kuna ah ngazala pasteur yo zala na ya pasteur Mathias. Ben oui. Alors, Venaït. Si, grand frère Naït. Grand frère na bango. Oui, oui. Grand frère Naït ya bango. Bango nyoso. Papi Matalatala matos miroir d'Acosta mikono na bengi saison de pluie. Mikono surnommé saison de pluie. Monika ba maman kana posa mai. Maman balona bilanga donc wana za grand frère propre papa na exaucé, papa na triomphe, papa na destiné, papa na Joyce. Donc voilà, tout ça bon na tigre to soulanaï. Boni poto, boni Paris. Ouais, donc avant tout, je tiens d'abord à saluer tous les internautes qui nous suivent partout dans le monde. Je peux dire aussi les téléspectateurs parce que c'est une télévision en ligne. Hein, oui, oui, oui. Avec le ton ou l'heure avec laquelle ils doivent nous voir. Après, si bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne soirée. Donc, sauf que na coutume mebele pende changer. Ah moi changement vraiment mingi. Des changements pende changement mebele changer. Bon neti na rolo ba neti musique. Neti musique roba en plein musique zala penza ndenge la mukusa elenga musique wana. On dirait zap mais bat ba manifestant on shooter. Encore le suka na kati ya musique bano babotama na poto bakwa na poto bakoma sa succès kolega bato bano ya a pour calamner l'un des bazo taliban na ba sa succès a est-ce que comme maintenant que non les enfants qui sont nés grandis ici ba on dit ba ça la bena ba maman na ba carton maman na succès ba ba mbongo danger pe ya musique te que ya mekatote azo beta musique on ba oli pe mbongo na ba be te que certifié pe te que ya te que on a bois ka songolo pakala pona za mbongo te bango ba oteka evre pe ba ozo mona ka mutu mo abimika bondie blague pe mbamo ba omoni pena ke non ba pala danger ba checha danger pe ba compte danger pourtant ni jembo bobi moi 2 minutes quand moi 3 minutes qui professionnalisme et je t'ai joué na Jimmy Mbonda na studio chez Chevignon Santé Nuit Vision na pesi Chevignon Santé prod bambote na tout na ndeko na ngai Jimmy Mbonda bi ba beta musique titongo bi bino bana ba système na tilelo beta ba musique ti ba 5h ba 6h 4h du temps bon on a critiqué ça et ça ba système biso to aller na ngope mais ngasko na uti ba kota ba est kuna musique beta titongo te beta combien de temps na Est Africa musique beta 3h du temps 2h30 3h du temps spectacle sili so beta musique na Kampala na Uganda beta musique na Tongo te beta musique titongo ndeni yongo kota na distraction o mbrier bat ba kanga yo musique est en temps on beta 3h du temps 2h30 3h 3h30 et sili ba kangi makambo sili c'est ça faut ba kota esprit on faut ba kota esprit on ba biso ba ta musique o ya ba style ndombo ba lendomboliste ba ta musique o ya papi Matalatala Gilles Dikano Noisy sec biso ba ta bienvenue kusu ya le kusu biso ba ta zinga nyau biso ba madembo mosa mandefu il faut to kota pe na système wana 2h30 3h du temps les choses c'est fini là donc batbako se disperser ba kepe ko sa mara mususu parce que so ba salinde ngona même ba mélomane ba ko ta musique ba ko se s'habituer na rythme on est comme maintenant
makambo oui mais la raté 3 heures du temps on arrête avec l'histoire avec les choses voilà parce que supposons ça spectacle moi dimanche yo kangi batuti 5 heures mutu lendia ke musate ana poteza mutu mwana non antique OK musala o le kaba course OK ne kozwa mwana bon tant de ozotandela na tango déjà dimanche donc ya lundi c'est pour ça mamso ça te bon a critiqué na lobby car que non ba changement qui professionnel changement na kuti tenga changement na kuti makam na bi que non les enfants qui sont nés grandis ici vraiment ça ba maman na ba succès tu vois pas musique et l'on soit changer vie sociale vie okuta ba tumba masangu na sapon ngatika mpoto bongote otumba bena masangu bato tumba masangu na scène ça c'est quoi ça na ba broda ba kamundele bon ba kolombo ba mona ote en plus ba biloko na omona biso ba congolais te et congolais azali baza congolais a tumba bena non c'est pas la majorité non c'est pas la majorité za ne ba mvunzi na ba na biso côté kuna bato ba uta kuna nde ba sala ngo bazali changement msu yango na changement msu na mo pe non na système ya liquidation neti mbongo zaka pena ke no mbongo pena boye ke no mbongo ezotambola pena boye en tout cas comment la promesse c'est déjà très difficile hein. OK le beso donc voilà le respect des citoyennetés vous sommes né élève na ko mona na ke non s'il te plaît s'il vous plaît mais lelo bena nga na yokutango Madembo tika mutu muso azolinga aluka problème na yo tali tamso mwana mwasi maman mukolo alinga pas provoquer azo kosa likambuko asali pena histoire n'est pas là tsango elambo tuni olingi nini donc so aluka soki raison soki ya nini aluka soki loko nini ngo aluka likolo donc mais non le respect des citoyennetés que moi je connais quand je venais ici non c'est ça n'est plus na ba droit de naissance n'a changé mwana ngai na sono vérité omona mna yeno na kacha train to na métro omona mna mutu mwino na olinga bando déranger batu tout bazana omona balika mbofani bino o weza mboka na ngai mboka na yo mboka batu to yekoya o ba mboka na yo mboka ya batu position ba peso mukando ngo ba mboka na yo mboka na yo aroma ngunda bangwa ngundera o mboka na nga to personnaliser c'est pas tout le monde moi je suis né ici moi je suis ici je suis français non papa maman tu vas bloquer là français mwindo la raté aux chances aux d'autres na mboka batu to respecter mboka batu to se comporter bien yango ba changement ba bloquer mo ngana moni yango no tuninga voilà yango na. OK donc to bandana na dernier morceau c'est la biso avant to kotana maramno ya ndengo vivaki na este morceau asuka uteko bimisa biso générique asuka likambo ya mabele ou mabele te likambo ya mabele kosomba mabele te mais somba mabele. OK mais quand on peut expliquer mais quand on développer place wana parce que c'est la moi confusion on dirait mabele donc kasi c'est na wana ba likama mabele net ba bitumba o ba yela biso na Congo ba Rwandais il faut que je le dise et je dénonce parce que ba déranger biso ba na mutu à train ce sont les Rwandais qui nous dérangent. Or à l'époque na tanga Mobutu biso to na ko na ba Kinshasa na oyebi na lupango la biso ya lupango ba Rwandais ba déranger ba tuté Kagame mutana politique na mabe na impérialiste avec les multinationales. Bana posa ba sende Congo, ba diviser Congo, ba balkaniser Congo. Or yende ngana na sansa au vivre bien na ba congolais. Azaka ne lokote Kagame. Rwanda ba ne lokote. Basaka ne lokote donc richesse ezali, richesse na bango principal za ti, ba baraté na élevage. Lelo ba bima ba premier producteur ya or na monde, bazwango na Congo. D'une manière ne ba créer ba guerre wana. On s'en comprendre. Donc on a dit que non likambu ya mabele ezali nzembo eza chanson moko éducative. Oui. Omoni biloko esala ma solo bat ba okipango te. Biloko esala ma beta msomo bat bafani ba sa ba publier mitaka na bango bat basomba ba forfait ba giga ba ko publier yango et kota te koto mona omoni batona te wa po ba pandi mitaka la mais so mo bat ba transmettre message. To moni na émission na interpeller bat na ba makambo mboka. Omona kizengi musu na sezo fingao totala ba commentaire omona zoba mo azo finga bitanga so zoba kizengi batu bes kizenga ça choque
Quand quelqu'un parle, dénonce les méfaits qui se passent dans notre pays, nazo finga te, na fingi mutute, tu vas interpeller batu que non, au moins dans la tribu moko ba benga bango ba nyamulenge, ba finga bango ba na place au vandate. Mais bazala depuis kana Congo, ngana côté li bango te. Ba fandala depuis kana Congo, Mobutu e banenga Gérard bango. Prenez ba finga bango ba na sika au vandate. Un jour, na ba à la lire où vont les choses. Un jour, na souhaité za bonté, mais un jour bakolobe la congolais ndengo wana que notre gens ici au vandati parce que ba vandi ba mona makambo eke nondie ba blague batu ba koti na distraction batu ba lingi kolobela makambo mboka te batu ba lingi kotala mboka te na batu baza ba konzi bango mo pe bana ba ndenge mo ba pesa mutu kibokonzi abandi na eko yiba mutu a ministre abandi ko yiba oso comprendre bango mo baza na bato bana ba parlement na ba sénat baza na ba groupes armés na bango bana ba main noire kuna na ba est kuna baza ko booster batu basaka ba guerre ba kotisa ba conflit na kati ba tribu au moins na tribu ba yoka na kate tribu na bango ne ba ba hauteur ko eloko wele la yeba na kate kasi eloko ba wele zani yo ozana politique tamso ozo poste bien te wana pouvoir ozali notable na mboka na yo qu'est-ce que tu dois faire wana mbongo yo kindisa bana onyo surtout kuna otia bana ba États-Unis na ba Brésil na ba Afrique ici so ba château ba vanda tala politicien congolais politicien congolais zwa mbongo yibi na mboka akotonga na Afrique du Sud ndo mona bango no so bana ba villa ba Afrique du Sud bana ba villa na ba Brésil bana ba villa na ba Belgique bana ba villa na ba France bana na ba États-Unis maintenant on so minda kuna États-Unis to na France yo kasi mundela otika onengo wana oyebi impôt yo refuta oyebi irel yo refuta. Oui, bon, l'histoire, si nous avons été pas trompés au DP, l'histoire, l'ancien président, l'empereur Bokassa, il courant en France. L'empereur Bokassa a été limogé ici, paix à son âme. Le centre africain, il y a une histoire. Mundela, ici, je sais pas chez nous. Tu y es quoi apprendre, mais c'est pas chez nous. Il y a un moment dans ça qui nous dit, Likamba Mabele, Nazako le Balabatuke, non, Bateka Kambokate. Bateka mabele te il faut battre la mabele ata soko bimi libanda ya mboka okioza na bapoto za na États-Unis zonga talaka sima ata etata mabele somba okoma koko kolemba oso comprendre ezaka lengi ko vendre pa na yo en plus biso to vivaka bien na Congo to vivre na ba biloko za naturel oso comprendre le ba malade bele bat bazobela ba AVC comme ça ba trentaine d'années ba quarantaine d'années ezaka malade to ba malade ya ba tamikolo souci te ba biloko so to za ko lia ba produits chimiques tongi na kati mingi oso comprendre yango to na minze mo likambu ya mabele naza ko interpeller batu ke no bato biso to za censé ko la sécurité ya mboka na biso tango moni muto za suspect bo mona ka été na veni mais dénoncer yebisa ba konzi yebisa ba service de renseignement oso comprendre et ça n'a pas gouvernement parce que le gouvernement est un mot et je te dis franchement la vérité et ça c'est que le gouvernement est que ba militaire ba na bunda kuna na est kuna bazana makasi kolega ba militaire rwandais so ba comité ba beta ba rwandais ba benga ba na ba téléphone bozonga sima. Moi je rencontre l'histoire que moi je connais makambonga na oloba ngana fai na Ituri na fai na est na zai na Goma na Beni na zaiki na Bunya na Kisangani kutu na parlons pas bazolo bananga babi omoni biso toza a eloko bazangeli biso lingala kuna donc eloko ba pimeli bango quoi na lingala Kinshasa siko sikono ba eloko bazangeli biso za kaka pe so yito na kimia na biso to na eloko moko te to koko senga d'ailleurs na bunya société à la raté à part ba biloko à l'état ba discipline à l'état na pour ne pas citer ici ba service à l'état entreprise qui entreprise kilomoto ba boma kilomoto basala ba entreprise privée ya ba or basala pour pouvoir à 18 ans basala ba entreprise na bango kuna ya privé ya ba gold ya ba or ba boma société ya l'état ba boma yango oso comprendre yo mona sala nze mona za ko interpeller batu likamba mabele batu so ba kotika na compte YouTube na ngai obetika lobeso likamba mabele nazo yesa batu kino to batela mabele lelo to seka batu so bazanga place à rozanga lobby à la lire où vont les choses biso ba congolais to koma mitelengano bat ba mona ngonde blague yo na dit que non ko somba mabele te kasi somba mabele bon en français lo ba yike ko somba mabele te c'est-à-dire kolanda basi te ko kufela mabele ko n'achetez pas les mamelles en français achetez la terre somba mabele parce qu'il faut tonganda kuna yo
Tango tonginda ko ngato ko bazaka locataire na kimobangete. Siko est-ce que vous avez un retour quand même, un retour favorable, ils allaient pas étouffer, bah étouffer. Bon, muto nyina to lobat. Eloko sala makaya malamu, biso mo ba congolais to mona ngo mabe, mais so ba publier mutakala ya mutu, ba bazui ba propager, ba partager. Vous comprenez? Or, nous avons des chansons éducatives. Ouais. C'est la toute première fois. Ils ont contribué dans la jeunesse congolaise. Voilà. Tu as un mythe, tu as un nzembo, tu as un mutute. Tu as financé un nzembo, tu as bimisa idée. Ils ont raté. Ils ont opérateur économique congolais. Il s'appelle M. Tamkar, le fils TLF. Business. Il y a son concession na Congo, na Kinshasa kuna, azote kasiko ndemo lingo so ma 20 mètres sur 20 yo, lingo so ma 50 sur 50 yo, so po lingi ke non service après vente ba tongela yo, lingo ba tongela na ndenge yo linge les aka yo siko ba so ma bisika nini na ba bibwa après kikole maluku net miko azote kasiko ba ndako na maluku. Vous comprenez? Mais azui pe idée la kende fe so sala ngona este, nda tuna kinga na bina na bi bon. On a kokosa na nteko so na obula este sikoti. Parce que bah, béton bouma pamba. Bah, béton bouma pamba. Donc, ils ont des chansons éducatives. Donc, Moutako, ça l'appelle à contacter, à Opesa Monatanda, Mundambuti, ce bon, on est qui va peso ma belle, non, parce que, Okokola, Okolemba, Nabi, Bazaka locataire na Mobangeti. Yo so mona koko azo futi la raté. Ils ont le pan, koko na biso, mtatila, maman na biso. Il a héritage. Voilà, c'est ça. On a dit que non, Kosomba ma belle était, sombande ma belle, n'achetez pas les mamelles, mais achetez la terre. Merci beaucoup, on a fait super riche, donc là, il y a TLF Business Service. Ok. Voilà, c'est ça. Ok, merci beaucoup, toi avancé. On s'est retrouvé dans l'Est. Comment tu t'es retrouvé dans l'Est? Bon, Est, d'abord, Est, ils ont ligne de parti, ils ont la République démocratique du Congo. Congolais, nous surtout Congolais, nous sommes en droit à Koukouma, nous surtout limite na biso ezali. Ils ont coûté que batu na passeport, batu na mukanda te. Ils ont mboka na biso to tamula eti ke neti français, tout na français mukande ba inondé. Il est chez lui ou elle est chez lui, chez elle. Voilà, c'est ça. Donc, ils ont gagné tout na ba voyage na qui voyage. Bon, l'histoire là, na bête un peu moins trop. Bon, vite fait, na kena voyage na Durba, après Durba, na ko se retrouver na Uganda. Après Uganda, wana na zoki ba problème, na ko kangama na boloko, maintenant ba sala nga grâce, na ko bima. Après ko bima na ngai ndesko na bandi ko koto esiko este, na bima na mo ba kota kasingi na Rubile, maman na Kongo za munene. Est-ce que eba ke fleuve Nil Total antique, sans les fleuves Nil, l'Égypte ne peut pas exister. Sans les fleuves Nil, l'Égypte sera qu'un désert. C'est ça. Sera qu'un désert. Oui. C'est ça, non? C'est quoi dit que Nil on est chez Bisso, na rivière symbolique. Kuna na province en Nord Kivu. Na okene to okene na Uganda. Parce que tu as la frontière kuna belé ya Uganda na kuna. Otiki benyo okene 90 km. Okoma na mboka mo Rubiria Kasinde okota mama okoti na Uganda siko ebanda wana ekendati kuna histoire eza vrai mais batu ba ebitenga na keno découvert ngo Kongo na bomengo mo eza très Kongo na bomengo mo ya liboma Kongo na bomengo ya liboma siko zo senga ka keno toza na ba politiciens ba politiciens za radical to les politiciens radicaux po ba bongsa mboka ngai ka musango mo na batata mibimba batangi ba chiki ya danger batata mibimba ba professeur de l'université ba constitutionnaliste et ba grand politicien na Congo. Au moins nous entendons l'accord de la communauté internationale. C'est de n'importe quoi. Est-ce que tout ça na colonisation? Beaucoup ça pourquoi? Nous entendons au moins nous entendons l'accord de la communauté internationale. C'est de n'importe quoi. Si c'est le cas, tous sont en colonisation. Tous sont en colonisation. Pour citer votre question, nena yako se retrouver siko kuna tona bimi kuna na ba contre-temps na ngai na yako boya na beni nena yako découvert makambo nyonso na makambo ben sécurité nde ba bomaka biso kuna à cause de l'hospitalité congolaise na guerre ya 1994 nde ba yambaka ba rwandais na kati ya mboka kaka ba multinational kaka ba mindele kaka boyamba bango boyamba ozo yamba muto akota na ndako na lichette yoko yamba mupa simbi lichette bo bakotisa bango na mandoki na yango créer biso le problème de l'autre comme na problème na vie pe mutaza au terre compositeur mamno soyeza mais c'est Kagame qui crée toutes les terres qui passent là-bas dans l'est à complicité na ba politiciens congolais
qui sont dedans, en complice. Vous comprenez? Après, quand on a dit que Tambola, Kokende, Beni, Goma, na Bimi, na Zongsu, Beni, Bunya, na Bimi, na Koti, contre, village à Kati, ya Ituri, na fréquenté, on a Koti, village à Kati, ya Nord. Oh, quand même, mon secteur, wana. Parce que pendant mon image, vraiment, au Kanga, secteur, wana, on vraiment la public, oui, d'ailleurs, biso tango na maison mère wana so sali musala na bien na maison mère na public dans la simana wa parce que toi na dévolé na kati ya maison mère ya na batu oyo azana maison mère lo nzete kuta na ngobia nzete bota mbuma na ba ila ba batu na maison mère na ko ba lo neti ni ko ba kuta bota kata abotaka na ba na maison mère na lo neti ni donc na ko ba des modèles na ba lo neti qui na éviter terme na ko utiliser lo neti moi Comment voyage? Comment voyage? Matiti coûte kola. Et bon thérapie mysticien. Et sali. Donc azaki le kola leti ampoule coûte pelaka et kufi. Donc comment ça? Éviter le kotoko chawana. Donc le kola leti libanga mobo ya mai vai na oka wana iningana na ngote tobulaka ba barge. Donc tu nous confirmes excusez-moi quand tu m'aloba, tu nous confirmes aujourd'hui que Marambo alobara que guerre vraiment ils en a est guerre ils a vraiment na est. Oh guerre dans na Congo te. Guerre ça na Palestine na Israël guerre yango au moins ça ils ont déjà salité et aussi la lelo ba cause décision ba vandi boye salito ne sili et ça sabotage na ki mutia mabe ba kataka batu ba kata ba égorger batu et ça na sabotage et ça sabotage ya ba parti pris mutu mo ali ba PC pouvoir mutu mo alingi azaneti ministre ana monopole na mboka na ye a créer batu batsa désordre bando kata batu po ba benga eta ba obenga ba PC ministère kuna bati en plus ngeka musanga bandeko na nga ba utiliser bango ils sont faciles ils sont manipulables comment mutu ko pa na mboka na va na Afrique du Sud va na Kampala va na banda ko danger atinda ka bino boko kata batu te boko kata bandeko na bino moko ça normal ba Rwanda ba bundisa biso ale biso mo supeto ça isu ba guerre ethnique ba guerre moko tribo ça côté jalousie na kidoki wana kuta na ligne de richesse ça coûte parmi ba richesse musu ya Congo jalousie na kimtema be na kindoki vous comprendre guerre ezala na hôtel mo jeka salité so guerre ezabo ça électionner Tigre Lobeso lelo suba na si ça ito no na makambo mo la ville mabi to ma public na biso serve so ça musa no bien na wenge ozana public nao parce que ba identifier ka mutu na fanatique ya wenge na œuvre yo sali o sala œuvre nini et sala nini c'est ça na kangi parenthèse wana donc lelo vraiment ceux qui wa bi que ndé to kina ba élection boye président Abimi alobi que non Tigre Lobeso na yoka yo mais lelo na sala quelque chose pour na yo o senga eni. Na comprend était après l'élection président ceux qui a bimi président cause à l'emplacement wana ceux qui a lobby que non Tigre Lobeso na oki na yo kama amboloba marambutu to loba ndengo vivant na est wana lelo soko lingo senga eni. Donc c'est à restaurer paix na est parce que sans la paix nous ne pouvons rien faire. Il faut qu'il y ait la paix, c'est impérativement que la paix soit restaurée dans l'est de la République démocratique du Congo parce que bato ba okufa kuna baba ngombete bato ba okufa kuna baza bato normal omoni jour ba kozwa parlement bazui parlement batia onta musu na ville Beni bato ba komo siéger na Beni bazui sénat batia onta musu na Goma na ville Goma bon ba assemblée provinciale et kotika net na Kinshasa na assemblée provinciale à Kinshasa etikali ya ba province bezani kanenge zalaka bazui neti gouvernement ba pandiango batie neti ke na tamsu 5 ministères ezala po ezala sur ba 60 de ministères bazui 5 ministères batie on tamsu na mbandaka omoni bato basala ba bêtise wana ba poudrier bango omoni bato ba na est wana bazana nganzi quand je dis nganzi la méchanceté moko batanga difficilement maman aussi sa classe difficilement batanga na guerre si na guerre muto défendre na guerre muto ça la défense ya fin de titre na a instaurer coûte na ma guerre na kati on s'en point ils ont volonté na amour ya mboka so ba bika ke eloko na stop esili nango elo so ne comme ça ngai ya elo comme ça ngai to ba ke no ba opposant ba na Congo est-ce que biso photo ça makambo nyonso na Congo ne ça na ba mboka nyonso tout les mêmes bateaux ba na ko benga na Kabila président honoraire bisika vanye na kingakati kuna kota tonga pays na kati ya pays na pese mbote bisika avec toute sa famille aza muntu
aservaki mboka ozo comprendre bato bamenasaki ye alonga na pouvoir basanganaka liboke le même bato wana bakomi siko menacer Faci ngana ati Tshisekedi te nata pe muta IDPS te biso to na lingane papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba na bité que on a lingaka Faci te so na lingaka Faci te na mutema be to lingaka Faci to lingabe ba politicien na biso mususu pe mususu batika limer qu'est-ce qui manque na Congo que non to vanda biso nyonso esika moko to luka na solution ya mboka oyo po nini foka opposition ezala pour nani il faut opposition dans net parce que ici l'opposition peut y être il n'a pas payé aux alliés parce qu'il y a la démocratie. Quand on parle de la démocratie, c'est la liberté d'expression. La démocratie, c'est une manière aussi de bien administrer, gouverner un État. Maintenant, Congo va gouverner. Parlons de l'Afrique en général. Même en 1984, qui est paix à son âme, Thomas Sankara disait ça. Ce sont les intellectuels qui pillent les caisses de l'État. Ce sont les intellectuels qui tuent le pays africain. Vous en comprenez? Et l'eau est comme ça, les mêmes Batoubanek au Bengana, Kabila alongana pouvoir, les mêmes Batouba Pessi Moukomba comme menacer Faci. Dans mon on est déjà si mandat bako sarabiso. Kema dembo banda ofinganga. Banda ofinganga, to sa loka to yo kanate. Comment les mêmes mutu na tanga komote? Les mêmes mutu ba bengana ko na pouvoir ezaka liboso. Baboya ka kutonya ta Congo. Mais mutu mususu aye azongiso na Congo. Mais yo comme monsieur ennemi moutona les Congolais et Congolaises partout dans le monde to voter na loyengete ngana nga politicien ngana nga artiste et musicien jusqu'à ma fin dans cette planète je mourrai artiste et musicien lobata musu na osala pe likamusu parce que na zape mutu ozo comprendre mais boulot nanga principal nanga ezani ni alanga nzembo musique to fungola miso eloko eza mama na salete bino ba congolais biso ba congolais lelo bino bobosani ke bo dérangeaka bato poto tindelanga $100 tindelanga $200 tindelanga $300 bato musu bakoma ko coopérer keti na hôpital pena lali pena boye azibora tie pena côté biso mibali ke non il faut ba opérer bangeba wana komi ko déranger Gilles Dikando na kokufa ya bienvenue kusu na kokufa nyoso wana koto basali na mai na bango ya lukuta basali saka ba ordonnance ya lukuta ordonnance costaud kwa bika na ndeko na poto leka na poto mama na poto na poto banyeza na poto basala collecte des fois ça ni batinda bon lelo yo mutazo bela te ba bosani makambo nyoso ngana vai na otala ne bato ba otondela bato ba meeting bato bazoko tondela bato na ba meeting ils ont tout oublié que non ba otu ko kaba 5 ans yango ekenda 5 ans yango ozaki na 35 ans comme na 40 ans osale loko to zwinda kutwa ne sika ovanda te wana elamba to simba $100 wana mzote bazemi soki mususu kuto wangani babwaki musu na maya kalamu ozo comprendre bato babosani makambo nyonso wana lelo bato bakomi ko kima bambangu kolanda les mêmes bateaux bande ko faire souffrir bango ngana osala discours discriminatoire te nazo pekisa bato ba kende ko télématé mais boyeba makambo nini obino bozo luka boyeba makambo nini bino ngai essayer bato no songa na bango kota bakata meeting na monelongi na te soki na monelongi na yo osenga ngata $10 te communauté non te koseka te madembo to za la non vous avez radical d'abord non nous devons être tous sérieux. Politicien congolais aza ni na bilanga tomate ni na bilanga chou maman nanga je suis sérieux là baza nango te kwa nga kutu chile lesa la kana makasa voilà c'est normal kwa nga fait zakana kata makasa mais kwa nga moi modification hygiène te papa te ndikasi ya mabete ya bokoko te mais hygiène Jésus Christ aliaka na nkasa aliaka na sanité wana kutu kokene wana kutu kibonzambe parce que nkasa neza ya nzambe sanité ya biso ya vous comprendre mais les gens ont oublié toutes les souffrances là ba gens batia na salo kolo ba komo kimela ngana pekisi mutu take no mais yeba le to ke na ko voter boyeba mutu nini obino boko voter ngana nga ni contre ni pour mais non ça ga batu bo voter ye ti tant que ne ko voter ye ti Bakino na zolo de la bino ni nunu élection ye komi pene ba congolais et surtout bakino ele kino se go voter na loyengete bande konanga batata na ba mama bazibana ya
Congo biso tofongola mise élection yango yekomi pene bakandida baye na lopita na bango nakotonga bekole nakotonga banzela nakopesa misala nsale kosila na mboka hey bo vote ye te grain bo vote ye kuna te bo vote ye kuna te kabela mwana mboka ngala aliyawo kebana mopaya koteka nde mboka wo edino image mademo yeyo asiya mandekwe aloba ndenge ninye ring bo vote ye kuna te bo vote oyo kuna te bien soyez prudent mais oh kuna pété ko kuna pe kutu komeka kutu te on se comprend parce que les gens souffrent batu d'idéologie ya bien ezalaka te donc gouvernance ya bien na mboka ezalaka te ezalaka te mais tant bo ke ne ko voter non c'est pour la kutu o voter muto aza mwana mboka. En grosso modo, je peux dire comme ça. Ok, merci beaucoup, Yalo Bébé. Tout le monde vraiment rage na ote, mais tout le monde mécontent na yo envers Mbokano vraiment. Donc, il a déjà que vous avez vraiment un vrai patriote. Na habité, on a carte électeur. Ah? Carte électeur, nous sommes qui ont parti à Kuna. Nous sommes qui nous voté bon. Ah, vous qui est-ce que vous avez pour voter? Ouais. L'ambassade na biso. Qu'on voter à la partie A. Oui. Mais qu'on voter à volonté. C'est volonté, mais aux citoyens du pays. Nous avons son candidat, dans le lobby. Si on peut voter, il faut dans le carte d'électeur. Oui, sans carte d'électeur. Le carte d'électeur, on peut mettre faux. Mais si on a la carte d'électeur, carte d'électeur, on peut sauter non, il y a mon tout le monde a payé, mais sous le lot, non, ils athées. Par rapport à l'ancien, adresse ils athées, ils ont déjà, qu'est-ce que je peux dire en français? C'est déjà ruiné, je peux dire comme ça. Ils ont une qualité bien, tu vas excuser, tu vas critiquer, tu vas comprendre. Na sanrola qui me ba na ba condition na bimela nango yo éviter côté les canets côté koinga éviter mais na sanrola qui te mais soko sanrola qui soko za nango donc nga pesoka information eh ben oui nous sommes citoyens du pays donc oui, le 20 décembre pour zalawana pour vraiment voter vraiment oyo esengeli et zala le 20 décembre les batnos na urne oui na urne na ambassade ya Congo de 7h à 21h. Ah. Voilà, ça va battre ba que nous voter batu ba mutungi ba voter ba voter na loyengeti ba voter na loyengeti s'opposité ko bimisa bitumba te parce que batu baza facile à manipuler batu mona mutu supa zuita misi bitumba na mboka au mona comme ça après makambo au mona sous souffrance yozo ndima net lelo on a vu la bougne 1 litre à carburant comme 10 000 francs mona normal. Namboka loka Congo. Vous trouvez ça pour ni banyokola batu boy. Pour na nini banyokola batu pe en plus c'est population mondiale na yebi te so na ko utiliser monini. Na yebi te so na vient na boketo ba oyo peuple ndenge nini. Peuple. Hein? Yeba ngo bien que non, le peuple on ne libère pas un peuple. Le peuple se libère eux-mêmes. Talanzela oyo kotisaka biloko ko bandana maagi tiki sananti na villa Bunya. Bah sanga nzele kufi nzela poto na niveau moko bula moko nzele zate donc nzelo ka ke matope na Swahili ko nzela dans un état de délabrement total au moins na que non mutu ko eta musu na loso na babina ba produit de première nécessité et kangami nango penana donc e vandi na kata matope donc ezolobela ba politicien congolais eloko moko te kaka votenga Pero mona mutu ayepe na tité na bangola les gens se sont déplacés pour ba kende ko tala ba beta maboko ngana yeba te so ezaka nzala so ezaka ku kindoki so ba vutaka batu pone nga za bena boy na telema na kende ko tala meeting ya mutu mama bo pesinga mona ba beta nde muziki bo pesinga nde mbona beta muziki wande na ye na ko sala pe vidéo moko par sentiment na kutana mutu moko sala singa vidéo na kacha mutema na ngeza te ozo comprendre tala sikone ba biloko nde ngwana net na kati ya ville Bunya na carburant zo koma 10 000 francs nzele ya na biloko nzele ekufi e lobela mutelo côté mais gouvernement provincial pesana ekoki ata ko palola nzela ata so batiana goudron te
basali no asphaltage moko te ya ni basala ya construction normale te mais bakoki ata ko palola nzela batie matière ya limonite et permettre opérateur économique et permettre maman nanga ciment blanc kutu te eza la matière mo na est kuna lokwa ciment babenga ngo limonite soki ba compacter mabele bazwaka basopaka ngo compacteur et fini yango libanga mituke eleka liko balembaka na kosala te eloko wana na comprenaka phénomène ya mboka na te apparemment ndike ya secret na mboka wana babombela batu okomona nzela eza mabe mais baofutisa batu taxe na douane bazofuta ya nzela sur opérateur économique tango mona ya zino no retard ya biloko na ye a dépenser ba carburant en plus sur insécurité nzela ngo sous mabe insécurité sous rebelle aza omona sous rebelle bimi sous azui vraiment que mobimba ya loso ya batu atumbi takete atumbi nyoso tout en même temps futa ki douane ozo futa nzela peza ya mabe pe nzela ka ya mabe on mona pe bavanda ba bureau na bango ya mike wana bavanda ka na ba torche na butu tamaneti bazo futa tala mungu yangu mungu Kongo yala bebe pesa wana message na Swahili Kongo pesa wana message na Swahili banduku yangu tupendana tuache maneno ya vita tupendana Kongo iko mwingine yetu tuacha maneno ya vita tuangalia batoto yetu kama unaona kana mkoma unaona masemaka nini anasemaka nini na Swahili adui kama unaona adui mwambia na baraisi ya leta ki adui kwa hapa baraisi bukwe bukamata adui kwa hapa tuache maneno ya vita tupendana Kongo iko mzuri banduku yangu voilà. Ok, merci beaucoup Nassir. Bandeko Nabiso à Est, vraiment, Tobosani Binote, Tozala toujours Nabino, Tozala toujours des cœurs Nabino, vraiment, de loin comme de près, parce qu'il y a vraiment une grande famille. Zakuna, oui, comme Wemo, on a so yokango kuna na Beni Goma, c'est ma famille. Donc, ce que yo osa munande. Non, toi tété là, comment tété là? Ah, tété la famille vanda kuna. Famille vraiment babota makuna bakoli kuna. Ah ben oui, donc famille Wemo vraiment ebele zakuna. Ben eza ville cosmopolite, ngape na kuti ba Kongo na Beni na kuti bangala na Beni na kuti baluba na Beni na kuti bikolo Mobutu asaka eloko moko bia saka unité nationale. Donc yo Mobutu asaka saka bato moni mnake na mungala longwe muta mbandaka eti na Beni ya bale ya boti. Na kuti pe avandi na kuti pe bangala na Butembo na kuti pe bata Butembo pe musu na bala na d'Équateur mais ma bezaka ke no bato ba yaki na sima ba yaki na discrimination ba yaki na discrimination totale. Ok, merci beaucoup tozonga siko na carrière na vraiment na to metel sur la loyauté na yo parce que to moni ki oza parmi ba musiciens bazala loyal oza ki loyal envers président na Weranson, oza ki pe loyal envers orchestre na yo, siko na loyauté wana devant Weranson, ilo oni ne futa yo. Bon, moi nga soma kamona sina soli yango trop. Te ko sola te, tolo kama ba loyauté. Loyauté ka so linga mutu mingi. Bo lingwana quand même ate ya singa téléphone, ate ya ilo mo beka ate ya mukie. So ki sala retour. Qui retourne tu vas s'engager nini te retour moko boye envers donc loyauté zala nango envers orchestre na yo to envers Weranson est-ce que ezana eloko mo ya retour oyo orchestre salela yo to ye moko asalela yo par rapport ya fidélité exact moi je me suis bâti seul quoi moi je nga mwana nyoka batu nyonso balaka na tendresse nyama nyonso abotaka mwana ya karisa mwana ya nga zala cajolete quoi. Ok, si on a déception, on a pourquoi qu'on doit qu'est-ce que me souhaiter. T'es bon, ils ont idée dans la tête. Mon niveau surtout regarder les leaders. Si tu bien gagner le roi de la forêt, leader des leaders. Et ça t'es que orchestre Mickey non, orchestre Mickey la Congo, ça t'es orchestre Mickey na Congo a soutien. Orchestre tout est orchestre minene, sauf que ba leader a Mikolo baza, ba leader ba jeune baza ya âge moyenne baza, ba leader ba leki baza, ba leader ba génération songolo pakala baza. Orchestre tout na Congo comme orchestre minene signé un contrat mais ma ba mise ba voyage ba ngola ba poto ba nini nga ba ezaka ke non, elaki vision na ngai te ke non kolongwa ke na ko beta na orchestre mususu nga zaki muto ba ke non ne to ba ke non ne jamais trahi le courant. Nga na respecter des visions. Okay, biso tu na vie to gosa makamne monte ke no olongwe no keso oke no keso olongwe no keso oke no keso olongwe no keso okoti no keso olongwe no keso oleki no keso na mona na pilo mama longa bazona bango zatea
na mwana ngelo ngo zati ngaza wingi man ngaza wingi mwana wingi azaka distrait mwana wingi banga te mais orchestre tout na Congo za orchestre minene oh ezaka pe ezaka pe mo erreur mo pe nga salaka particulièrement tant muto ba ko solliciter nga na kota na orchestre songolo pakala il fallait pe na kenona ko iba non secret pe musique akunya kandeni ya no mabiti eleka kenonga na mona ke non j'ai tous les atouts je peux assumer moi-même ya mo pe na bandaka pe mouvement na moni question tout ni za na komona vanda na Durba ndeko nanga mona pe sembo te komone Martin Kingakati na Durba to ba ki boss Martin Kingakati papa social non mais multi service tant to vanda na ba de kingudila na ba maître JR ta magistrat JR ta ba tout na question il peut ntango longa maison mais que non orchestre musuti na biti izalaka te ke na boya ka te na yebaka ke non na makambo ngana nango na osala makambo nganga mo ke nango très bien mais tant yo raisonner ou exceller na vie bato musu ba raisonner ba bendo singama dembo c'est ça quoi. Ok. Msusu ko keneno orchestre msusu esu benga ba kango makolo benga ba benda te si ko kanga ngai oyebi source na ngai te mtako kanga na bengi te solo bakokanga na ndeni muto ya kolukanga ta musu na travailler na nga balukanga ti non mais l'inspiration continue parce que là bosangana kina coréen bosaki orchestre non te nga sangana na été nga sala groupe na ngai te ka yo tuna question ti ma dembo nga na répondre na pe na poser OK ane na solo abat bala na biso pardon pesi na frère na ngai Omega Omeonga ana 60 na pesi bambote à 3 avec toute sa famille na pesi mbote na Eridi Maswe Melo Makata Fumba Bodak Tukeba les géants garçons un américain né au Congo par erreur Bodak Tukeba Omega Omeonga na pesi bambote bisika zali kwa moni na vie fo belo ni no sa na vie nga sala groupe na nga moko OK na sangana na mututi na yeba makamni nga na osala bango nde bayaka kolanda nga bakotaka pe pa na ngati na ndenga respect akoko te pa na ngata amukola banda musique avanga ayaka nde alobi ki non abengi nga alobi na ki non petit frère tout ça là tout sanga tout ça les locaux mais nga na idée na parce que so tali première émission na leka na été première émission na leka na Mutambunda na émission Papi Mboma na leka nga moko vous comprenez mais après wana donc toko sangana ne toza na panza basango te panza sango Congo idino image vous comprenez eza les structure ya idino yoko ya te na kati structure ya idino okoma na ko sala neti ko yonde muto yoko fula idino tonde muto yo matile idino te chacun son étoile yo soko ye pesa le meilleur de toi tout le monde a performance na yo tout le monde a niveau na yo même libiso nini na kati ya panza sango vous comprenez tango yeli biso loka malonga à ce moment là to yeba neto ke na mamango mais yo moni ozo yeba ke non nde to sangani boy muto aza boy bokomo lingo ba no saba ki mutema be moko boy ya salokolo ba mutema be moko lo soda na guerre mais bozaki na nzemo mona marché o etikala na studio non na Corée tezaki nzemo na ye mutasala nzemo na faux patron ba no mbela sona ngo faux patron na yebi na ngati ngala ba no chonga popo to sangana ki ezaki nzemo na ye mo asala nzemo na ye ngam na futela ngo studio ngam na so ba charge makambo ebele ye moi que non négocier makambo clip na ye mais ba déplacement ya makambo to ça ba clip c'est moi qui ai donné ça qui ai payé ça ezaki chanson na ye mta composer nzemo na ye faux patron na ebite so ba na ko yembela ngo nani nga na ebite voilà c'est ça wala sukul maboko te na sukola nga hypocrite te moni muko papi mo matuna nga bi atuna question abi na bino mbale boka bwana ya répondre ote to kabona te to vandi boy na plateau atuni nga bino mbale boka bwana nga na bi oh bonga le to mwasi na mobali nalobongo vérité papi mo moi ça va le goût wa kabwana mais oui nalobi bongo kasi réponse na la claire na bi ke non nga moni nga pom na ngani pom na ngezali na pesi non élu monduka ce que na pesi bambote ya trop petite sœur propre oncle Gilles de Kando Noisy les 5 garçon mignon oncle Gilles de Kando le patron de Noisy les 5 mobala mapo fini ni maman sociale pom na ngezali na linga bat na bolingwa so bon so ngo banga betu na Chevignon Saint Mr Paul ça Chevignon Saint Prod tout na ça na linga bat na bolingwa solo na lula kate na kalokoso te na viaka te na tongaka te nga na solamaka musique place soki eza ça ne va pas na yebisa ma dembo ça ne va pas so na kokolo bano na mito te na zonga na bengo na téléphone na bino moi na respect eloko no saki na ko bandela ngo lisuki na bongo na lula kate te na bana ko lula oyo za na ngo koma ngai wana zanga te nga na vivana ndenge na nga na vivana o nga na o gagner otika po yo kate lisolo ke o bon na mutu bato so batonga nga o tonga tamso tonga la sanga preuve na sengo esika nini na kina ko tonga esika nini na dérangeant na likambu nini na vivana ba makambu na nga na ndenge na ngai na demna na batu na nga na moi ke no so esuteli nga na contacter batu na nga avec beaucoup de respect vous comprenez
yango siko mais eloko nga na sala ke pa bato bazong c'est la ngango ti eloko nga na sala ke pa bato eloko na mona ngo très compliqué donc na mona ngo ndeka non na la bena na lina ba fumuki mbango na ba lina ba Martin Luther King na ba ligne ba musée Laurent Désiré Kabila na ligne ba fumuki mbango na tolo ba awa na ligne ba Patrice Emery Lumumba omona ke non muto lingi bato zo lakisa bato ta musuma kambe bato ba okanyela kubendo singa olingi pena muto lingi na musala me musala na kolo musala lingi ote babendo ka singa kaka tu vois c'est ça. Ok, siko au départ na yo et handicapé orchestre na yo ou orchestre continue sans ils avaient orchestre té quand souvent au sein orchestre des groupes na ba ke na sali groupe na yo et handicapé groupe na orchestre ça différent madembo et handicapé groupe na yo ou pas. Bon, wana na ebité. Bon na ko ba pe oui parce que ngam na ki cerveau monté. Ouais. Ngam na ko faire marcher groupe. Ngam na nota finance les aki ou nota poche nanga. Ngam na na courage ki na zuba musicien na zumi tuka nanga na che wana boko tato ki émission. Ngam na obu na esa ba musicien ki no lelo to répéter ti air boye. So bo silisi na ko tsambongo nanga na bengi maître nanga 50 yaka. Wana mbongo za comme ote honorable mbongo sili benga boda luvanga do yaka. Changer $200 na pesa batum 5 000 na mbongo ya ngai uti na poche na nga taki na prêtre na orchestre te to aki na donateur te sauf son na bengi papi matalatala to son na bengi ve na nga bienvenue ku sa sombela biso table de mixeur a munene muto tangi kombo na ateka table de mixeur c'est ma toute première fois na mona musicien azoteka instrument on se comprend so na moni ke sukelinga na bengi Alain Libanais na bengi Yannick Kayenga na bengi Yannick Lebolo na bengi Ziko Mayeyo to Fabrice Munga vous comprenez na bengi venanga Bijou Bilomba vous comprenez donc na sala ki na structure nanga personnel privé OK non producteur azate mais au mona ke nazo tambu so ke sondiri ke non ton donateur mon apesa mo parce que ba collègue stable mais oui, chance et ego souris pas na biso place ba pesa so répéter ton nom foot ni mai ni courant mais ba charge ba musicien na ko sala groupe na Kinshasa ya lisekité ko sala groupe na Kinshasa so na mutu na sima na oto okokate ko ba studio to anoke ne ba studio wana eza ba mbongo bi na poche nanga bambongo PDG Oscar Bokolombe Wawa a contribué trop à Sti International et Bonavé du service a contribué trop na makamwana mais au monde que bozana mutu baza mbiaka ayebi pe makambango très bien fungo lantima mutema eza makamba pouvoir ancestral fungo la mutema to démarrer carte kende eloko mutalingaka e yana boule na ye mususu azana te yana na copie na ye asala kana calcul na ye mungu wangu achami OK t'as avancé donc qui va la souka vraiment na habité du tout tu combien de minutes souka ngana ba tunanga anod la tuka nzomba h noé papa na steward la tuka pakalingomba papa na dev la tuka widia motema site ya Moussaou mère de mère Bahati Denjiba DJ Frank Imperial Beach Mukuna Lombe la Tigre merci na nengo ba frère na ba misena na bunya donc Nelu Munduka na Neli Tango la mama mabondeli ya Pichu Jembo na disque na ngego bimatite na code à molili OK donc honorable de Phil Basele Itokoya mama numéro 75 na bunya pour députation provinciale batuba bokela garçon pindi ka moko garçon pindi ka moya yolo garçon pindi ya yolo na vidéo so ya yolo garçon pindi ka on appelle ça garçon pindi mbote sans oublier Pelé Tanfumu directeur Guy Massamba Angola Pelé Tanfumu na pese ba mbote bisika zali donc deux fois quoi OK Pelé Tanfumu sombara mai kaka rien que mai kaka yalo bébé yo no muta vérité ou rappel muta sincère vous avez qui na maison mère parmi ba collègue na yo au bosana ba mo ba dio ya animation meilleur dio na yo o za so vandi lelo rolo ba ngete ata producteur soit bimi lelo na lingara zo nsanga na moto. Avant de répondre à la question, on a personne faillite à Moulouba, moi ça Moulouba, petit sœur propre, ya pembe ya mbinga ya mbishi. Moi ça pembe ya kitoko makasi faillite à Moulouba. Yaza moi ça me sapete. Yaza fille me sapete. Yaza fille au pénal ngabaya. Parce que tu comme na catégorie ba fille me sapé baza. Homoni bango, bazo salambias. Bango na bango basi, ba lesbienne. Bazo salambias.
bango na bango mibali baza bapede liaka na batwe lele melaka na batwe donc naye na question na osiko pichu madaga motema ya Benoît Sebabia donc Chirimbano motema ya Nenete Mamboyo Aksa de Matuba Tubalo Alubo Star Kalamba ya Lolo Kwela Merlin Zoumakiala Nelly Tangola Mama Mabondeli Brigadier Sarbati RT la force qui écrase wa beti lelo na le prince Dadju mona madalida hein merci Nzambe ndengolongolinga na mila ba pejo yo merci Nzambe ndengolongolinga na mila ba ndoko yo ataka ba pejo nzoto na ngali ebo soki yo simbinga nako bamba nzoto na ngali ebo soko simbinga nako simbanga na gauche je m'appelle Dadju. Je suis là. Kasi yango na okende. Moi qui mongo. Nete wana kena ngoma ndenge zalaki. Hey, merci ngoya unza komana nengolo ngolinga mina bano yo. Imaole merci ntakomba bakula kaisa ekisolo ngolinga na mila bano ya mikeke. Ndoto na ngali eboso konsimbinga na kompanyana. Nzoto na ngali eboso konsimbinga na kompanyana bandeko simanga na bionge ekri simanga na benkoto benkosoma je m'appelle Dadju je suis enfant du pays. Merci beaucoup franchement na bejuna danana je chante la musique donc na bisayo dio wana ya brigadier Sarbati RT la force qui écrase avec Yalo Bébé, Tigre Lobé, son pote honorable de tous les animateurs congolais, que ce soit même les animateurs de la République populaire de Brazzaville et de chez nous, je suis l'air honorable. Dio on est parmi les meilleurs Dio et Salamana Congo Mtaobo ya Mwazate. Biso to boaka ba disque o ningisa Afrique. Ki ozomona na ke no techno malewe ye vento na tem na katikata zo coacher G. On a que disque pendant ni penat na ba ivoirien pe ba interpréter siko dio monsieur lingoza la ya mystique lingoza dio ya frère wana o ya tambola na orchestre musicien ya na biso wa Félix Oazé quoi coup de chapeau yepé azala ka soda dio na ya biso mbale pe lingo kende bien mais siko ayaka na ki motema mabera na motema likundu en plus ayaki manipulable ba kosa ye ke non yo banda ko sala boye banda ko finga do ya yaki na musique mo comique ayaki na animation comique OK ngata na yaki na wenge na kutaka brigade na manka brigade te na senga yaka ke non to sanga na nenga na senga na nenga bulo ye pe na ya ba yebise pe na ba za facile à manipuler OK avant nous wana ya na wenge to kutana quelque part apesanga mboto to solola na tuna nenga bien tona ko bongsa mituka ko ta mettre ancien ya monanga na moyena madame na ye nous sommes serrés la main to solola très bien. Ada parmi ba animateur o ba boaka ba cri à danger na Congo et ça la succès siko dio ya ngana ye parce que akenda na eloko ngo bien dio ya ngana lingo kende pe bien mais siko ba kosa na bango ye keno bana ko finga bana ko boya abosa na animation aye na ba lance pierre o mona mna ke na répétition mutabimis maman na ngai maman na ngala kosa yote maman na ngala kosa yote ba to kala lisu batu ba boma orchestre wana na zolo bana yo vérité omoni les gens ba fanatique la totika ba fana kwiti bo intervenir na makambo te. Moi je m'adresse aux vrais fanatiques parce que mes hommes dans ba fanatique à catégorie tout. Ah ouais. Vous en comprendre mais surtout na catégorie tout à fanatique ba chez biso. Ah non ba fana kwiti ba contre nga mais les fanatiques Blanchard Mabia na pe son bote na 60. Ba fanatique ba za la pour nga ba bomela biso orchestre. Comment se fait-il mutaye na kati orchestre yo sala musala na lance pierre oyo ko sana ngoni nana za mvunzi awa nana za ndeke ezaka kalisheti ay na lance so inga na sala animation azui lance atele masala ngabo asala ngabo pe batikali batele bazotala batala kana bi mais c'est de n'importe quoi ça c'est de n'importe quoi c'est de n'importe quoi c'est de n'importe quoi. Depuis quand et depuis où ça se fait où la musique ça c'est pas la définition de la musique. Ça c'est pas la musique. Ça c'est du comédie ça. Vous nous avez ramené la comédie dans la musique. Donc ce qui est il y a un esprit bien à travail. Esprit à Dio. Il y a Dio. Il y a des munduki. Oh, asa parmi les animateurs oh ba boka ba cri na Congo ça succès. Tout est en boy.
Mona te wana siko loko kimisaka ye. Ton a feinté sikoyo. Omoni ya kiti avec na match amical. Yala match amical. Tanga na match amical, mukolo équipe alaki corrompu. Mukolo équipe alaki corrompu, ça peut ser position na ye. OK. Yo siko lingo la sara ke loro betara déjà. Te nga siko na selega ke no kite tinga linga ba ganinga te. Te nga za idéologie mona vie. Toi là tu brassard que moi c'est le terrain. Te brassard na niveau na tinga na honorable na la ta brassard ndenge. Brassard niveau na te madembo. Te na ndenge équipe. Te na ndenge équipe na kola taper brassard te mais na meneur de jeu. Nga vento na benga bi yo moza défenseur moza attaquant. Abenga ngai na liwa ya personnel na obsèque ya papa Wemba. Autant où ye akimaki, mutata mwana bokesa batutanga akimaki. Ce que tu as besoin animateur mo tono benga izipa. Ce que to meka e po ya na dimanche. Omoni ba mise ba yemba na bango, ba chanteur ba yemba. Omoni animation za charge moko ko sa blague ta. Ba animateur to memaka ba mama na ba poa ba mama na ba charge na ba orchestre wana. Na ba orchestre na biso wana. Ba muto ayebi surtout na wenge maison mère. Au moins so leno tondite vanda na orchestre na mino boka ba kina no boka loka ba louange ba nini ba kina no boka bozoye ba loka louange na église boy soko ye kuna okoko vider pe mbala moko. Il faut yebe lo ko sala. Vous comprendre? Ce que toi to meki animateur na concert wana akoka ati. Ce que ngata on e ko ya kaka maman na podium na yena makambo mobwe ba via kati maman to kiti to zoni na fief abi na nga au moins na minute yo zali attaquant oza défenseur même toza attaquant donc na makambo ba brasa donc kitozo mato ngai makambo ba brasa eza niveau na nga tenga la dia honorable na kola ta brasa na likolo na ki likolo makasi parce que vie mon ta sala mna na kikwiti abi okomi likolo trop vie mon ga loba na nga bo ya vie bossa na makambo tabi yo komi likolo ozo comprendre sikoyo eloko ston siko ya yaki na match mikala kenen eloko akenen nango bien tempo evanda mutako boya te kanga za penda za guerrier mais siko to na vanes ko na bi système de jeu na ana pema mukuse pema donc dans système mo boye ke non ako kende ne loko teke na ngoti na suka na mutaba frein amutaba frein belé OK nga siko na système automatique. So na sina telo ko na accélérateur na tika raté. So badi da papa matala tala, ya papa matala tala. Azo kende ka. Locomotive ezo kende ka. Locomotive train TGV voilà, TER. On a kena la on a TGV pas Omega Omega. Vous comprenez? Ce que on a fait takier. Ton on est dans Muselu. Na bengi makaba e tokolongola bango ebota kindi ebota mbote anga muselu yo rendez-vous na jonga vendredi samedi dimanche na jonga kula wo elangwe nzambe anga muselu yo azade matuba anga muselu yo gauche, droite, papi matala tala. Ye muselu ige kitambala muselu ya na poka kufi. Na belelie muselu na studio na 17h na 21h ya kufi. Akoza ngo kufi. Wana ba ige kitambala personnel non ça vantité. Personnel, il peut aventurer que son âme repose en paix. On ça vantité. Na belele na 17h na studio ige kitambala anga muselu yo ye mama pichu madaga muselu yo anga muselu yo boda ke tuke ba mama muselu yo omega muselu yo mwana mama dalabilo mwana mama pesango rakudu ngala koma na mboka mobe na frontière na okota na Uganda vemo baza mukonzi na DG dabi na nga petit zwa $200 lia yo yebi ngai te wala ngai na muta zaiko moni kri wana eza kri na biso ya orchestre eza ba kri ya ba jeune na biso ya petit wale seul animateur na Congo boka na syllabe na componente na bi na syllabe petit
kaku onazane lokwango elokwanzambe mwana mama talabilo mwana mama pesango jile dikando talabilo bienvenue kusu pesango papa naga siko mama tika naga siko loko mokwana bitabo mama bakekonda muselu yoyo bakayaye yoko pesa muselu mama Famille Bachebandeye, Museluyo, Jérémy de Gamatengama, Museluyo, Bosse Bachebandeye, Indela Tandele Talabilok. Talabawolo, Mwana Mama Talabilo, Roger Mongala, Pesango, Mwana Mama Talabilo, Bosse Jondala, Mama Yvonne Aigle, Atala Tale, ce qu'on a balousa, on a son élongimi balé à Muselu. Maintenant, on bimisango sima. On se comprend que tant qu'on est dans Muselu, on a maîtrisé. Parce que quand on boit, mais on a wana. On a maîtrisé, on a maîtrisé. Maîtriser la diversité, on a maîtrisé. On se comprend. Kangibo. Pour yaki. Ayaki. Tant qu'on est sur le monde, on est sur le monde. Allez, bonanini, bisoto bosa na boko, on a une sona fumama, na obe na soba koko. Baindo, bisoto mi pesa na mondele, moindo, to sondela boko, poum, fait son akangi. Mais non, obimisa ba plan boyese. Kwa yemi ke son atiki mutoyo, yazali TGV, Thalys. Azaba réacteur et avion à 7 ya Boeing 737 so ina tikiye mutu eza les malheurs pané to so to ko fente siko atombol maboko likolo côté déplique la baraya ya répondre wana pomba nuance déplique kata to tombo to fente boy tlala masasamba non to so na fente côté pomba déplique la baraya il faut répondre la bango wana. Quand tu es là, papa, on a fait la talabana massa samba. Mais monsieur, tu dois te raser, toi. C'est kata fumbwa. Jules Vante kata fumbwa. Na Eli. Yigo sente kata fumbwa. Eli kata. On comprend. Moninga, ngazali. Ntana ba nazali honorable ya animateur. Nalanda biloko mo betala ina este kuna ba orchestre na biso ya mike ya Kisasa. Ba zikira ba omona ngondi la krina bango me ba yebite ke no elikata fumbwe uta awa. Na bana elikata fumbwa. Ya même na anniversaire, deuxième anniversaire, batala ka TV. Elikata ya B1. Elikata kata ba okolola bambuli pin. Wasko na kimongo. Ba otena bambuli de ma poil masa samba ba poil akulola bambuli mama madembo na ona bambuli na be nkoseka we Gladys Mbala exotique Gladys Mbala yulele akanga Château Rouge Gilet Dikando mapo finini on comprend. Allez, après, on a mi pende. Eko kanango mbanda tika tembelanga Ayabaranga na mbongo nalata lopete na musapi yango na vanda na Jules Vante kao soki tembe ayo tobi mali banda tokutana tobetala tolotolo totuna peleta fumwe mipende nanga moindo mipende nanga pembe mipende nanga shoko yango na vandela nango libala bandeko mipende yale mipende Yeko kanango mipende nanga moindo MK Muswahili Fanny Morena Jeannette Malangie mipende nyale mipende imaole Yeko kanango tolo atata na mama ekoki kokuta na beso kilo langwe ya Obaya na yo bimasko na note Bokulaka na bimasko la pesi bokulaka honorable Pichu Bolenge Yoma na funa honorable Steve Iye Kilanga la réserve de la politique non exploitée na pesi ba mbote na ya malinga ka ba mama na pokwa basaka ninge yisongolo
pam pam parara igo sentaye pam pam parara yisongola kumba ye na moto yisongola mima ye na velo yisongola na bakuchumpenge yisongolo na bamanya yisongolo ni Kongo wasa wabambo wana tanga so ba quartier na so ya mbandaka na wangata yisongola na nyasa nyama yisongola na wenda makila yisongo na wenda lingunda yisongolo kuri pam 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 yisongolo osoko comprendre quoi ça te Utaki Maratasa nini Akimi. Tout la mousse. Il a pris la tangente, comme on dit en français. Il a pris la fuite. A zongi lisu se pa ya cheta. On se comprend. Parce que ayaki na mutema ya likundu. A comprendre que si ganeza. Il a comprendre que ngana na mwana ndaku na ebi ndaku. Ngana na mwana ndaku. Mwana za ndaku na biso. Oh ngana défendre ndaku na défendre na kombo na nga parce que ce makambo na mtasala ki yango. Elinga ko kitisa ndaku. Que moi un voisin ailleurs ailleurs ko sala makambo nga mosko na sipo j'ai été châtié mais na boyi ko ke na bi na on va na fona défendre ndako na la sa papa que non papa magaza papa mais papa dérouté likola mungala munga apisi nga linga te ba gagner nga nga isoko na cri lelo et ça succès ye ba ke lobby na on va na o concentrer maman so na ndi ko concentrer ata pendant 2 semaines maman na nga tango na zoyela yo. Ce qui est un concert en plein air, au répétition mo na la zamba, au concert mo na mboka, ponga na bimisa cri partout. Yeba getan na zo ye la yo na ye mobimba. Na zo mobimba na molimo na musuni na artistique. Ponga na travers te ke obetela nga botenga noti nyoso na kuta na ngo, na ye na koti na vandi wana. Mélancolique ndezangai. Yes solo. Mais bio ke bat ba ko sanisa biso. Ke au studio eloko mobwe Starbati brigadier. Combien? T'es na kolba montant bon montant. Mami si ko monter comme mon pépé. Pas ça na dit l'image ça. Et dit l'image ça na ko sala mamuna na pesi. Pas ça na abi pesa montant. Abi to ba montant. Na pesi beaucoup là a dit londolé. Na pesi beaucoup là a dit londolé. Ouais, losako bisika zali quoi. Donc yango donc mingi akolba pende za to moi makambo ngoni na sako penande yango wana. OK. Maman Liliane Bessalon kita motema PDG Oscar Bokolomba Iwawana na Belgique ya Gabi Doubile na pesi bomba mbo théâtre bisika zali donc Asti International Mefri Bossets Bonavedi na pesi bomba mbo te bisika bazali za ba entreprise ya PDG Oscar Bokolomba. To kita siko na Paris. To kita na Paris, groupe ezo continuer la carrière solo. Te ngakutu ngana zaka ngamolo beso. Na lo roi Gims na lo roi Prince Dajuba na orchestre te na lo roi Vina na Wilo Longomba na PC Mbo théâtre grand prêtre fali ku beaucoup travailler na orchestre na groupe d'accompagnement donc artiste za raé moko Vina nga Jean Goubala FC nga bina nga moko beta na festival Fire festival de la rumba internationale aïsi nga bina nga tu es artiste tu dois te battre tu dois défendre ta carrière musicien za raé motuté musicien za raé motuté donc awa ndena za awa maboko za polele. Donc coopération nous que zali ya bien on a que ça bénéfique pour nous en salango. Mais coopération on a que ça avantageux pour nous ngate avantageuse pardon on dit la coopération aux avantageuse pour nous ngate bat bas on a méchante dans salango. OK. Sugo dans salango te pour nous battre non un valeur parce que biso ba congolais tous ba taliboso benga bandeko na biso na place to be ba taliboso ko tia ba caméra pour na ko seka to ba taliboso ba ota ba pe na topesa ke autant mais na remercier MK Mathieu MK Mathieu Mathieu Kamani ba bote Mathieu Kamani na fungoli restaurant pe asika na Saint-Denis awa Mathieu za mutu moko na comprendre essence na comprendre essence Mathieu za congolais mais aza na comportement mondial congolais te to beta concert le 25 tu t'imagines to beta concert le 25 oito le 25 novembre après ça na de ambongo le 1er novembre après ça mbongo pembo ate que masé qui tape ça mbongo na ya bien na ndenge to solo la pesi mbongo na ya na tika parce que celui qui le manager ici c'est Migenyema. OK. Migenyema bon je peux ko comme manager na oyo na coopération mo bike non lo besonga na manager to ko sali kambubo na bambo ya mabete artiste na manager mo kote au 2 3 4 5 managers. Mais dans l'instant, je travaille avec Migenyema. Il y a une coopération que l'obé doza, puis la coopération zaboué, la part na biso, pesane une part na biso yango part na yango. C'est ça. Donc musique qui fait que comme on tambola nengoana, parce que nous avons les enfants, nous avons la famille. On va na posa biso ne toi ba charge ba famille na biso za biso. Toi ba monter à avion, ce monter avion les aéroports avion s'envoler té.
avion ce que les années les années famille c'est ça donc naza awa coopération nyon surtout na pesi pe ndeko na ngai Miyake Kamba nazalaki invité na fête ya anniversaire ya oncle ya na pesi ba mbote msika ya oncle na donc il est capé kitoko il est capé na Jean Teke parce que mpa ko benga pe na fête anniversaire na simbi pe miko na CPS na ngabat na sa na mota benga pe na fête ya libala na buka na ngatia babilo kana kuna hote babilo kana ba kosa ba tema malukuta malukuta na kosa lukuta makasi ba kosa batu babilo kana ya kofiba ka bambebwe belé ozo kofiba ka ozo kofiba ozo boya na bambongo awa ngana zo boya mbongo te na politique chinois ya edino image ngana na politique chinois so na moni ba ke note oyo ça me suffit je les récupère ou je la récupère la somme c'est fini na sali makamna na tia na poche na sali na leki mutu so ko elo likambo selo bozina oboyi osokisi ata mso alingaka o alingaka sepela na bikete na makoki na suki mais sepeli sanga so yo boyi o créer le moins donc boya ke pe bokuta te pas beaucoup na boya kité et pas beaucoup tampongo na ndeko na nga ko bete pas beaucoup to ko beta te kitsa beaucoup tampongo te beaucoup tampongo na beaucoup tampongo après on to kutala beaucoup tampongo kabela ngambongo nga benga la source intéressable beaucoup tampongo to abena village moko abena villageois mongo abota même na mboka donc so mo abota même na mboka na bola ne to benga na mboka bola aza frère na ngai mais au moni business eza business il faut to ça na ndenga bien to ça makam to sola na ndengo tango lingo sangisa de animateur ko basala pe mo eloko mo ya bien na mboka mais ça ngo pesa na ndenga bien na bita ça na ndenga mabete au lieu que to ke na ba showcase ila ngana na mboka sika mais biso to bata typique to bata typique so ko to lo bata showcase makomo luka ba typique le que to ke na ba showcase mais oza beaucoup tampongo sale o te instrument oza muto raté o sali publicité bien o te primo ko boya normal batu baye bo moni makambo ndenge ko salama eleki na ndenga propre parce que na pe na batu ona yo kaka tango sali kama bongo batu bazali ba sage valité no moni ngo na boye ba ko banana na ba showcase te tam so ko ya tam so sima en plus to sa showcase on nani aza collègue ayaka na wenge koya o batu baye ba température ni nezalaka na ndenga mabete na ndenga na ba relation boye quotidienne ba température ni nezalaka mais ça le loka bien ye na micro na micro que auto fani boto comme plager likola son ezaka penda na ezaka penza ezalaka na ngombe ezalaka penda na makambute biso to koli na live donc niveau na bino ezaki ke ba donc public vraiment live neto beta nenge matia beta biso na brigade OK ndenge matia sala ki to sali publicité to beti il batu bazala ki wana to yeux sengla ke to zwanga pour ezaki bénéfique pour nanga je me suis retrouvé na wana pesi Mathieu Kamal na pesi ba félicitations na pesi merci à trop et le rosala na zo après ça beti sika biso te na na boîte ya Mathieu après concert wana Champs-Élysées na kokuta listing ba mise Mathieu beti na ba hero na kokuta ngokuna na ba fiche ma beti ba grande star mboko kana na Mathieu Kamani c'est la veut dire il y a du sérieux oui batu non sérieux ça la bien ça la biso bien. OK merci beaucoup donc on a dit au moment au studio jusqu'à présent on a eu le générique générique to combien te moni na sina silisaki na tinda ngo awa chevino acha ba misapi ba collègue musu eti diponga beta beaucoup plus folk na senga mingi Jimmy Mbonda mais lokwa nga mosiko na za sur place awa biloko nyonso na il faut ce qu'on a démystifier yango na sama ba minitage moko peza ezala mingi eza réduit ba minitage mo réduite pour les eza pe na facilité pe ko les ba chez musu puis to savoir makamna nenga bien to linga to lata pata pour ça qui professionnalisme ngo to lata ngo peza na ngo eloko te yana ngo eloko te to lata ngo nanu to luka pe kusangana pe na ba ndeko na biso pe musu baza awa ba betaka musique ya awa to ko komela bango to ko senga bango wa ko fungola porte parce que ba bisenga yo on s'imposer quand la kimboka no kaka enga musique folklorique OK il faut tous nous avons plusieurs genres de musique biso tout ko betaka rumba to tikela ngo ba déplique ni ba ba c'est le scrum bon il y a pas bon ça la rumba a beta banzemo ne a ça la rumba bo ya za animateur moloko pona pe ntilana za la pe mabete mais nga bi pona ngai nga musique na ngai donc qualité na nga musique folklorique OK donc on va comprendre nga qualité na nga musique folklorique quoi donc Mikolo ça toujours on travail ndako en vrai dire non na bandi studio te boyebi mamboko faut na ba démarche administrative ya mboka oyebi mboko bien ndenge ezalaka
oko banda po ganga ganga po bimili banda ka umelo beta miso ba sopelo pipila ka mundele ko batanga ba impressionniste to balika na wow wana donc yo yebi faut ba na ba démarche administrative en plus donc to sala ga nyonso to ye koto ndambu to mais non pendant na bandi studio te mais na idée na katikati ya mikolo to sa telo au moins 3 minutes lokwa to sona Jimmy Mbonda izaka ka mbonda na siffler na synthé et donc sec mbonda sec et là au moins 3 minutes to soldat on na terrain izaka soldi ka mbonda lobeso honorable honorable on va postuler la kuna la parlement on va postuler la révolution na bango la révolution na bango patati patata to reverser bango Pieza bongo dans Patrick Ndundu sans oublier Moses na pesa na mutombote aza mutasala or makasi Moses Kabwagande Moses Kabwagande comme na makasi Kabwagande Moses Kabwagande muflam na pesa bambote l'homme du gold na pesa bambote donc maître Blaise Mosolo Henri Emile Lisusu bambote tout donc yango donc famille bashibande Vialine Sialou Pichuli Necker, excellent. Assani Kweti, papa social Michel Mbongo, le permis européen. Mouton qui n'en sont melanga mituka. Sonana Mbongo, on a dit papa Michel, tonton Michel, Toko Sumba Moutuka, dans le permis européen. On a toujours qui dit tina SN Allemagne, na mouching là-bas. On a tout coach toujours pour notre suko Mikolo, suko non sommes soumituka l'olendoté. Mikolo fona sumba mituka, mais ma fufuna ma desu. Parce qu'on a ba kosa na masango mama na yango ndembongo na vie et ma mafuta yango ndembongo na vie ya te que totambo na bomengo mutuka lix obenga ba bato madembo tindela mbonga carburant c'est de n'importe quoi ça c'est de n'importe quoi qui t'a dit d'acheter cette voiture quand tu achètes des voitures de luxe il faut avoir des moyens tu n'as pas de moyens tu achètes la voiture de luxe pour commencer à commander de déranger les gens au téléphone au PC baby te tumba yango. Ok. Voilà. Yalo bébé. T'as la caméra, vous m'avez dit, no image, yalo bébé bien. Est-ce que les lots, on a des questions fermes? Oui ou non? Donc, est-ce que les lots, yos exemples pour la future yalobi? L'animation. Mais on a des exemples, on a salanzilat. On a salanzila animation. Na ebite balinga bandi mabatu so endeli nga ebite nga salanzila animation. Moni, les lots, elo moza mabena, linga écoute, na épinglé point wana. Batu ba baby si musique, tout bazu ko finga ba koti na musique. Neti lobby na vai na passant pour ngala na kité na vai de la vena internet na vai na ota na YouTube na moni frère na moko komoni Joe Glada na PC mbot na PC tonton Kaya la mbote parce que ali tonton Kaya la bi Joe Glada na kati ya scripture batabilamba ba saper quoi na regretter Joe Glada na comme solo message j'aurais dit que bolanda ngo Joe Glada na bi na yo na kidoda na landa ibino au moins na place bo vanda bo finga kande bo finga na wena tala ki bango modèle bazo finga na ebisa yo madembo na kinzo to mali na bi me ba congolais ba kino to amité mabe jogla dana ko na bonne éducation mona sena so ya ntumba obiki na tali jogla da be na benga ke ya benga ya bambuma ngape na zomsela ke ya bambuma benga ya lo bebe ya bambuma Nathalie Kidoda Bogar saper la tara bien modèle bazo finga faire na TV maman na ngai na vandi na za porter parole à vérité na faire partie na structure à faire égolaté mais ça m'a touché na lobby où va ce pays avec ces peuples comme ça batuya oui président Burkina Faso a son 36 ans ya dit non na kosi. Comment est nani? Comment est nani? Président Burkina Faso ya soda tolo ba nani Pelé, comment est nani? Yoda journaliste. Ya Burkina Faso, Ibrahim Soy Traoré. Il a 36 ans. Aza président na Burkina Faso. Mais tala ba ndeko na nga wana ba age ba nango. Ba wa yona ba golo. Nathalie bango. Mais non, batu musu ba ko finga batu musu la sa activité bo na bino pe kimia. Ça n'a rien à voir. Le ko la bateau bazo finga bino pe boso bateau ba finga c'est l'immoralité obi ke na tali bango nazo côté la tena na préciser nazali porte-parole ya Jet Set Ticket naza faut faire partie na faire partie pe na structure ya Jet Set mais ça m'a touché faire c'est responsable as artiste oya yebani na tangi komone parce que bana ko finga ye
modèle ba frère wana ba fingi faire gola Madembo esalinga mutema passe na non 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 mboka na biso il faut balandela makambo ministère de justice o eza bete bazo détruire éducation ya jeunesse tango bana ya ba âge ya CR bino bavandi bo ba omona ba tata ya bongo bazo finga na télévision pe botati ba nuba bosa na copie na bango ya sap ba yena ko finga obiki na vandi na tali ba okata ba machine bande wona ngai bande wona ngai lo bosala wana na bande ko mususu ba finga na ba qu'est-ce que tout na lo bananga na bande ko ba finga na ba qu'est-ce to mona mama moko ya mukola pakoli ya mbi azu nyovi obi nyovite nyovi ezani on a 35 ans 35 ans kupite 35 ans muke bazana ngo likolo ba koma na kopesa ba mbula ba joueur likolo omona pakoli nyovi avandi na kiti aza kofinga zo solola moi so mona moi zo loba so imona suke zo ya awa etelema keba ana AVC pene. OK alors les femmes basi oyo bazali qui n'ont pas cet avantage toujours loba nous sommes là pour édifier pour éradiquer ce système et ça mabe Congo ke mabe mitaka les autres ming na YouTube mitaka ba congolais je te dis franchement la vérité l'unité qui circule en masse qui est propagée dans les réseaux sociaux c'est les mitaka ba congolais maman nangai hein ko fingo ba bazo ko fingo mona no vani bo mutazo finga yo ce sont des Congolais. La majorité, je n'ai pas dit que d'autres pays ne le font pas, mais la majorité, ce sont les Congolais qui le font. Les propriétés. Ça fait mal. Artistes et musiciens na biso ya Congo, ba yebani libanda, on va mettre basala minenete. Mais tant que siko muto vandi, muto vandi siko ozako fin artiste songolo pakala. Est-ce que mais non, même mboka bakonza mboka balandele loko muto azali chargé na makambu ya nini ya ministère za soki ezaka nani Patrick Muyaya makambu media son excellence Patrick Muyaya mais non basa musate ba okosa batu excusez nga na takinete si seulement si discipline wana ya makambu ba media oyo eza ye a éradiquer loko wana trop plus vite rapide c'est pas bon dans la société ça c'est quoi ça on ma musique ni banga la bato ata kutu zaki guerre ya maison mais na BCBG ba finga na boyeta ba la saka ne ko yemba bilamba ko yemba bandaku moi c'est bien mutuka bien o ko pena que non bo telemi na kati ya nini ya émission bozo finga ta mususu fali botanga koma fali bo finga faire botanga koma faire mais c'est de n'importe finga héritier zo finga déplique c'est de n'importe quoi ça c'est quelle éducation hein au moins ni bato bazo finga boza makasi ba mise ba na masasi ya butu na masasi ya moi na transmettre nos message fonction boye baraté au moins tango zo finga muto tanga kombo mutu ndeko mwasi to ndeko mobali alo bosali département fingeri pour le loko finge komi ko futa bazo finga batu bazo lia nango boza makasi na prière na surat boyebi ba musicien te mutu mso va ina zo finga batu yo kasi lokazo betolo maboko ayebi ko komela oti au protéger oti yo betango zo finga mutu zo finga tango kende ko kokamela yo soke raté ko za mwana yo so raté mwana ko kolanda bandeko na yo soit elandi yo moko non na mona te bazui ko finga ba tiena feti ba bafani ba tala ko finga nous sommes censés de éradiquer ces phénomènes ici et ça est bien té maman na ngai et ça est bien té franchement bravo c'est la première fois que tu au Congo un musicien un grand musicien vraiment qu'on va na bona plateau vraiment qu'on défait actuellement surtout quand peut-être et c'est pel Sabino ba musicien donc là vraiment bravo à toi tout le monde dans la image vraiment à on vraiment on a à féliciter donc tout le monde qui est vraiment na souka au lobby déjà mingi mais au compléter qu'attend moi 30 secondes après na tigelo au sandomé batuna lobati okite na lobi boye bravo na yo na makambo utigoloba liloba ya suka moi 30 secondes pour nous compléter makambo ka utigoloba après ba dédicace liloba suka pour l'émission lelo na loba boye ko finga o bandeko na ba o finga basanga na basala structure ko finga ba finga Kagame ba finga na ba Rwandais o ba obundisa bandeko na biso bazo boma mboka na biso basanga na basala structure so moi ministre moko yibi ba komi ko finga ministre wana
Ce PDG m'a détourné. Bah, comme il faut finir PDG wana. Là, c'est mieux. Vous comprenez? Que ko vanda boye, bo vandi ba maman ya mibimba, maman Bobila Dalaka, maman présidente na 27 ans. Acha Kabelote. Maman Olive Lembe, maman présidente sur na 25 à 26 ans. Le tala ba sero ba ofinga ba na télévision. Ozo luka solution ya biloko za na nzoto na yo te, biloko na nzoto za na désordre. Ozo luka te o analyser yango te mais o titeme pour insulter. Ngana baga eloko suka ngana ko loba non. Saisissons-nous le cœur comme nous nous saisissons les mains pour que le Congo aille de l'avant. Sauvons le Congo. Sauvons tous et toutes le Congo. Parce que ngana wuti bisi ngana vandaki na moineti bana bazo souffrir, des bana bazo tel bazo violer bana, bazo kata batu ba kingo mama na ngai, bazo kata mibali biloko ya mibali, bazo biloko basi balinga bazo longola yango. Mais batu bazo lobela yango te. Ba musicien bana kati ya mboka o bana ba titre ya minene ba lobela yango te mais ba sali ba discipline ya ko finga X pas eu o pour ba ko finga X. C'est la mythomanie là, c'est la mythomanie, c'est l'idiotisme notoire. Donc elo ngana ko baka yango na plisi bo to ki ne ko voter. Ko voter yete voter nde ye. Ko voter oyo te voter nde oyo. Tango ba okena meeting kende go yoka botonda na meeting ba pesi mbongo lia David Baizi kula franga banali pa franga kula franga mais kama tuende na maneno ya vote apana kitu moya apana ile vote ile mutu ile vote mutoto ya mungini vote kuku ya mungini keba to pesa voix na mwana mboka na sali discours discriminatoire te. Je ne suis pas politicien. Quand Alpha Blondy dénonce, c'est un artiste et musicien. Et vous allez voir que non, c'est que là nous venons de faire ici, on a insulté personne, nous avons diffamé personne. Vous allez voir des cochons et des marionnettes et des mitons en bas là, ils vont insulter. Attends, 3 personnes au Hollande. Ils vont insulter. Ça n'engage que lui, ça n'engage que moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Voilà. Na silisi wana donc na pesi bambote na ngana bandeko na ngana stu ya Bunya Ituri donc Bunya za ville na ngai donc Ituri ma province Bunya zali ville na ngai na pesi batno stu bambote na pesi wana na sina sise batno nyonso na sise batno ngana nyonso pesa bango dia bambote donc Patrick Moupatra na Sud-Afrique na pesi bambote ya trop donc Ange Mapesa Angelou maman sociale private na pesa bambote donc Pichu Mapesa li tringini first class mutu muzuri mutu ya bien Pichu Mapesa li tringini na pesa bambote ya to kolobezate donc na sisi pe na suki wana Pelé Tamfumu na sina boage déjà Boda Luvanga de Papa Nexelium Gilo Bailo Jansi Malembo la lenga so amoni mwasi olenga ni mwaso zani za mwasi na omugo zala posete donc zinganyao garçon relax Didier Mayamba Hitler chef coutumier Didier Mayamba Hitler na kacha Irlande na pese bambote to motema ya Charlène Chagindo Mbas na pese bambote trop donc Vedan bokulaka nanga Vedan kuna na bunya na pese mbote bokulaka Fortuna Lelo Vango bambote to sans oublier bokulaka Jean-Marie Bokul na pese bambote ya trop mingi ya kosamba pe ya kolobezate Roger Mongala RM 32 ans de pouvoir Patrick Ewaya bambote ya trop donc venanga Louison Makaya mpaka Loui bambote ya trop Vicky Kibad américain bambote ya trop Peter Douabanza les français noirs sans lire na pese bambote ya trop venanga ya kala ya tongo kala kwa donc mingi ya kosamba pe ya kolobezalite Vialine Sialu na suki wana na moi na suki wana donc na sepelisi batnanga surtout numéro na ngezali wana bozo yango epa madembo ozonge pa ya edino so na posa na ngo zonga en privé osolika na edino osoli na madembo azawana madembo wemot oui madembo wemo wana otetela ke mafumbe shobu wa fumbe omona wana professeur Thierry Otete na Norvège tete la pena so donc noko Benjamin Osomba Nkema na Italie donc apesi maman Lili maman mapasa na pesi ba mboti ya trop donc nana noko na ngai wono tetela ke mafumbe lopongo no jesse Junior Vegas tika loso ko tia mafuta mbila likolo tika yango tika donc il y a ça cholestérol donc yango donc OK merci beaucoup à l'époque oui allô oui nakale ala kate soko kimbonda prikidi kidi tindi avec le collet
veut dire bana posa mboka vote ye ko vote oyo te vote ye ko vote oyo te vote oyo ko vote oyo te alelektio yango yekomi pene bango bayeli biso makambo ya lokuta mpona kotonga bandako nakosala banzela owo nakopesa misala nzala ekosila na mboka o pesa 5 akomona na lisusu te akopaka tambangwe vote ye ko vote oyo te yoka vote ye ko vote oyo te. Merci beaucoup, merci beaucoup. Exocla Gladys Mbala, j'appelle ça Gladys Mbala, petite sœur Gladys Mbala, donc Exocla, Château Rouge, Exogra, donc voilà, Château Rouge, normalement déjà vous êtes tellement ébélé, donc jolie Tambala, maman sociale quoi, ça le cas. Merci beaucoup. Donc voilà. Donc, comme la souka émission na biso tozala ki bongo na ya lo bébé donc lo bébé son tigre pota tozala ki na vraiment pesi biso accordé biso matin to solola na ye na si to soli mabete ya lo bébé non on est professionnel to soli bien yo tout le monde na ngaité ça le quoi émission to ça qui na concernant Malène Kasanga il est très bien to sali pe na émission il est qui na très besoin de respect invité na yo poser ba question moya polémique té. C'est ça que les chroniqueuses et les chroniqueurs doivent faire. Tout ça, on a confrère, on a mibali, écoute, on a sans tabou, on a on mais tout mon sous-souné, baluka moi ko bongisa, ba bongisa, souza moi souza mba na plateau ko ça té ko ça qui impolitesse c'est ça l'impact. Et ça l'impact était. Parce que de plus en plus tant on manqué ba toujours perdre ba invité na cause appel influent côté à frère c'est qui était. Frère, je ne pas invité, un film pendant même dans le bébé, ok, qu'on a manqué à battre. Donc, si vous avez des commentaires sur le ça la émission, ça a un langage bien à bien vivre. Ça fait que manquer battre au salaire, au salaire au thé. Moi, ça est impoli. Moi, ça est impoli à tout là, l'ingami bali moko. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, merci à toi Edino Image qui vont sur ma caméra. Merci à ma fidèle abonné à Bisso ya Flairmont HD, puis à Panja Sango, ya Congo. Donc vous êtes tellement ébélé, juste un jogo latéral, hein? On a mon fils chéri, Vital au Congo. Donc, na pesi nous en beauté, il aime tout dit, ma grande sœur chérie, na bosanité maman, maman Souda, maman Sabine, ma beauté sur aux alibans, na tout ya ozone, na tout ya Kitambo, donc, voilà, pesi bana Kingabwa. Bana Kingabwa, ma beauté de Siga Bouzali, on est à Kibongo, yalo belle vraiment, toka bwana ye, donc voilà. Donc c'est une chose qui n'est pas qui voit dans Zambie ngai ngai oh nalia na tonde de mama ngai na lingi na lia ngai na tonda de mama na lingi na lia o comme on a moni se vino prodeo ma donné la petit makongo na yo malewa o lebe na yo malewa o minkre koko malewa o mouti na yo malewa bibina noko tu passe o bibelo besengande na bibelo baraka obama na bibelo abibi mama na bana o bibelo elani na ngoro yo guraka o ila mukana lipoke na mahabele na mapata elali na ngoro tamkare o le fils chebadoro ila mukana lipoke na mahabele na mapata oya totaki yona lisala sola ya o Gilbert Tekao tutaki yona lisala sola ya o na boxa bete na kimongo bete na boxa na kimongo wa dol bile les champions moi ba masala ba boxa ba clip na maison mère ba kota nde na njumbu nde na rêver les églises